Mama et bandeko, sinti le cœur na Jaël chaud. Nani nde mbanda ya moninga. Poto comprendre te zaka akuna na leki na beauté, azanga charisme. Internet oyo. La famille to ça la analyse sur soirée ou choleka. Habillement ya mama sina ya papa na biso Koffi Olomide. To ebite mama si azalaka na bière o alatisaka ye to ye moka ka débrouillaka na ye po en tout cas lisola kolata oyo bandeko bake nango likolo mingi. Et voilà, mbote na ba abonné na biso nyonso ya la grande découverte TV. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Quant à moi, je vais bel et bien, j'espère. Bino pe boza bien kitoko makasi esika ezwami bino voilà. Bandeko. To sala analyse, to bandana nini to tika nini. To bandina une affaire ya Jaël Jonas mama si. En tout cas, Cindy le cœur pas loba na MT, to yoka kete alobaka une fois. Na makambo ya mama si et na makambo ya manike plutôt to mona Cindy le cœur alobaka une fois na makambo ya manike et à part wana to mona epe aloba susu na makambo ya alia wana kuta aloba te ayembela biso nde nzembo boyebi nzembo ngo te waya ko yembela biso okoboma ngai pamba libala na yo nga moto na boma yango te boyeba te à part wana depuis wana bandeko tokoma omoni kaka pinepina papa makamne asalaka wana eke ezongi koyemba etu mwa bavideo ya mike tokoma omoni kaka bongo bandeko me kokamwa tomoni ndeko na biso ya mwasi asali émission moko boye batuni concernant Cindy le cœur ndeko mwasi Jaël Chaud alobi en tout cas Cindy le cœur aza niveau na été déjà alobi ya leki na beauté ya leki na esprit ya leki na charisme en tout cas babiloko nyonso alobi bandeko na ngai bino boza ba commentaire boloba non est-ce que ndeko mwasi akosi to akosi te et apparemment ki bomba ndango eza kaka mwa ndeti mais pour le moment biso no soto yebi ki Cindy ndazala penipeni ya papa donc Cindy apparemment on a sala constant na sala na yo comprendre que Cindy oui nzembo ya ikia nzembo ya ikia na yeba ate moko akoma yango aemba to mopao mto apesa ayembela biso nzembo ya ikia pona nzembo wana bandeko na ngai so bovandi bien bosali analyse ya nzembo wana ozoka bien ba chance na ngai ya bomwana esileli kaka boye likolo ya kopatiente bandeko bozwaka parti wana na yembi omona ke Cindy le cœur a patienta donc vient na biso apparemment bando prometa ke ka zela même ba Jaël wana ozomona ba oleka mère a parlé par oleka yo patienta kaka donc apparemment banda ko patienter depuis kala tina ninga yeko sala nzembo wana parce que avant akota na quartier latin bayaka na ko sala moi single mongo o ezalaka ina meji 30 apparemment partie ya wana selon ba histoire nde ko patienter ya ndeko na biso Cindy le cœur e banda apparemment wana tina ninga yoko ma mère a parlé et na moment wana yango bomona banzembo mususu yango non moyembi alelaka na oyemba na kosa bino te bandeko nanga moyembi alelaka na oyemba mobini pe alelaka na obina moseki pe alelaka na oseka comédien alelaka pe ka na comédie prévani ndeko na biso Mimi Chikeva azala nani mama présidente je crois bino mo bomona matanga na e balelaki ka na ndenge oya zalaki
ndeka nana ketchup babi botelema bolela te botelema azalaki mutu akasaka balelaki ye ka ndenge donc mama si abanda kolela ka na banzembo azala pe fidèle moya osakana te mpo nzembo wana so bolandi yango nyonso bocomprendre abakisa fidélité bomanga zelaka ye baninga nyonso babala quartier komama donc omonake même bana quartier peut-être bana quartier na bango mpe babala bakoma oseka ye bamasta mosusu bien sûr toyebi ke mege 36 lelo abala te bachimene lelo akomi pa fali abala te me ndeko na biso azala déjà na bachoc depuis. Et je crois bien à un moment où on a ba Jaël nde ba yaka vie Kofi on a ba danseuse mon sous nde ba sala ba kwenda vutuka ye morope donc kaninge bando reni wana et lelo ko ka mwande kona biso ya mwasi aleki na émission ka pamba boye muninga tumboli ete muninga lobi na eloko te ye kuna batuni ka question aleki aleki na nini abakisi na kolata na kote ya kolata bandeko nanga s'il vous plaît bo like bo partager to salaka analyse ngana bino kote ya kolata mutu na mutana ndenge ne ya olatela bien sûr lelo monde zo évoluer to mo copier mais tango za mwasi ya star oza yo moko po tango aza chanteuse bato ebele batalaki ye mosusu toboyi te peut-être baaméricain bayebi ete bafrançais bayebi ete et tout peut-être mais en tout cas communauté africaine nyonso bayebi mama si wakoma molongani ya papa molongani ya papa ba communauté africaine bayebi ye et komona tango oza déjà chanteuse to star déjà faut na moi conseiller habilleur na yo ou alatisaka yo oyo abongisaka o bien potaka Didi Stone Star azana oya ye aza pe na oya ye o alatisaka ye abongisaka suki mamnyonso etu bon côté ya mama sipe na ebite soka za na e bandeko soka za na e bocheli soka na ba commentaire mais normalement faut azala na oya ye oya yebise ke mère omoni o nongo ke na ngobwe obeta concert andeni ok beta bo po za mo star fo balanda yo to mona na ke chopa bimisela biso ba manette mo boy aza kutuka mwasi ya star ya yemba atazani na ndako mais vi ke moi matalana en tout cas ba te belé ba soma manette wana pourquoi ba mona ke chopa bete loko te ngape funa za nango donc yo za star bato yo ba ye concert fo balanda yo en tout cas bandeko baleli babi jipini sinzi le cœur ayeli biso jipia ba mazili donc mazili c'est-à-dire que aya ba ne wana boye ba nzembo wana ane bimate mazili ya mangale ya yemema ba série wana selon ba fanatique na ye ba déclarer babi jipo wana eza ba série mazili babi ba sandal wana akola ta sandal wana te yaza mwasi ya star fo alata babo mobo etiki bat na posa babo mobo emuta luki na ozwango apelo mo sinja lataka na ozwango wapi et puis tango za pembe na papa fo ningo zalaka chic po ndenga za wana bambanda bazebele baza par-ci par-là au moins déjà nde ba omo luka guerre envers ye chance que tu yanga na alingane olobate chance ka ile uka ebikisi ya mwana po ba Jaël pe ba batu moko tubie ka tonga soka moni ke ayelio donc chance ka loba na ete bambanda ba ola kisoki baleki yo leki bango na oyemba bango ba ola kiso baleki na olata na beauté na komisala parce que na kilelo batu bakoma kolinga komisala batu bakoma kolinga komisala to boite ba la beauté d'une femme et dépendant na muto azolinga ye
père déjà votaye a chaye wana to boite mais malgré père a chaye wana ezate oyaka na ba blomo oyo grand oyo ndeko moko alobaka banzaku ponda banzaku ponda ezate oyelaka bato banzaku ponda yo fo oyaka lokwa star fo betaka makasi kolakisa bango ke nga na star nga na madame oke nango siko na ndenge ya bamadame exemple ka moko trishaka ata mama Amida trishaka ata abeta ndeni tango abima na père abeta ndeni trishaka ata bango po ozangi mbongo te moparo ana lar moparo aza na mbongo ozangi mbongo asombilamba te mais peut-être ozangi moto akonduire yo na baline nango po koma tango amwasi star fo moto atala pe oyo na ozwango te na okoka te déjà moparo abenga ndeko na biso Cindy Lecœur deuxième dame de la République. Donc lokolo oza deuxième dame de la République fo linga kolandaka lokola ba première dame ponga kutu na préféré ata Amida azala ne deuxième dame de la République po akendaka nango kitoko akendaka nango mpenza siko ntango babengaka ko deuxième dame de la République fo linga vraiment obeti boye pena basentir zwaka première dame ye mo ndenge akendaka nango siko okende nango kitoko te bafanatike baolela nga kuna na nga kuna te bandeko na nga biso toyaka kosala analyse bafanatike babengaka biso ka me akoto oyo siko fo kendaka nango mpe na ndenge ya ba deuxième dame yango eke vraiment elendi mais ntango otika yango boye epesa mabe ta bambanda ndenge baomoya ozonga mibali bazala na bango lokwa babebe elobi te ke ndenge atika bongo atika libela akoki mpe kozongela masolo bandeko na ye te soki na kosi lobaki mwasi wana aboya na ye angasu te na bomona te ba ex bazongana mwasi libala kuta osutuka azongana na mobali ne mobo ya kala malgré mwasi azokoma na libala mobali mpe abala kuna me oyoka bazongana eza na baposa mosusu esila te mobali ntango otala oyo nazwa ta ndenge akomelanga lokwa koko atali oyo kuna azotakataka posa ezozonga isifika bako monsolola soki ka bakomi kaka kochachani bandeko esili ake libela opedre alors nga nayebi te bandeko oyo bozalaka na ya sisi bosola na ye aluka baconseiller aluka babiere soki aza na bango te babongo aluka bango nga ninga mongongo ne ayemba tellement kitoko situ nzembo na ye ya boulevard nalelango fort oui ozolakisa biso bolingo na yo na papa na ndenge ya banzembo toboyi te mais zala na moto mpenza oyo abiyar moyo abia so me abeta boro ntango omata concert bato nyonso deja eza na bajipe mosusu ya olata na baconcert te ata soirée oyoka bien soirée esenga mo elo mo ya soirée vraiment beti yango boye epesi mpenza kota père na moni abimai na ye bien apart kaka talon wana bandeko na ngai talon ya père nde ebomi makambo toyebi te talon wana esalaka makolo pasi te po vie na biso ali ya molai me omoni na batalon wana defo elekela nga nayebi te so esalaka makolo pasi te mais déjà chemise ya père otali boye chemise evandi na ye nango bien pantalon na ye mpe ekende eka na bandenge ya balook na ye eke na basapato wana basapato ya minene bongo donc bapantalon mpe donc mystique ekeka na ja na ndenge wana mais siko kote ya mère ondira beti mwa faux babi sandale wana yango te
sandal wana yango te parce que babi déjà makolo na ye za mwendo. Alors sandal tango ke nango faut vraiment ekende de préférence que to beti non a fermé mon boui pinze vandi kitoko. Ah oui. Donc vraiment bandeko vous approche ya ndeko na biso sisi pour lukela ye abia moya bien asunga kai po bambana ne ba bima biso zo stressé biso ça biso passe. Autolinga ke tellement mingi asala la musique ne ya kitoko. Papa pa voter ata to eto gangi tongo midi pourquoi. Déjà ba voter ba chai wana. Deuxième dame de la République. C'est quoi biso to sani. Toi ne lo kwa salate ezate penza. Donc voilà bandeko, ezaki juste moi analyse muke pona ndeko la biso ya sisi et ba commentaire na bino esala biso bien, bo s'abonner, bo liker, bo partager et ça biso super bien et voilà bisous bye.